Capage TV. Capage TV. Dans mon sein nzambe pem na lolenge na kokambela bato. Na lolenge na koloba, ya kovanda, ya kosala. Il faut azala mutu moko azali reprochable, azali irréprochable. Cela veut dire ba kangaye na mabete. Ba condamner été, ba juger été. To benga mi basali na nzambe, mais mutu na mutu azana lolenge na ye. OK. À part vision, à part mafuta, à part l'automo, nzamba déposera liko na biso, mais mutuna mutu azali na caractère na ye, azali na comportement na ye, azana lolenge pe alingaka komoni la makambo pe ko sale la makambo. Mais zana ba péché o ceux qui mutu commettre yango et ko ratisser lola. Ata sali bola mundenge nini. OK. Ndaki sa ceux qui mutu sumu ki contre molimo mo santo na nzambe. Mutu afingi molimo na nzambe. Mutu akoseli molimo na nzambe makambo. Nde tozomona ba faux prophète lelo. Nzamba lobi na nga alors que nzamba lobi na ete. OK. Péché wana eza péché moko eza très grave. Eza lo crime munene na miso nzambe. Amen. Eza lokola scandale. Surtout pona batu oyo nanu ba vandi na kati ya makambo nzambe te. Pona bango ba komona ke eza lokola ekomaki lokola théâtre, ekomaki lokola moi scénario dans le sens que comment papa koki kokamba mwana na ye avani na mikolo ebele, mais mwana à un moment donné mwana komi lokola un désobéissant à désobéir na papa puisque ba kizaki na ba moko ya ba raison ndenge wana puisque eza na bato bazali sensible. Fois na bango ezana nu ya kolemba mingi l'air bazo mona makambo balobi mais bango moko ba responsable voilà que bazo se comporter le lolenge wana bongo biso ba misusu. C'est moi Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12D, Oeza 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Ya lelo ya sika, mwana Kongo yokelanga eloko oyo, onyokwa mape mingi kofutela mapangu, okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela, okoma kolota mokolo lopango sanza nyoso di, abala groupe eye solution pona yo papa pe mama, okoma pe mokolo lopango, etie na disposition na bino, ba terrain ya minene ya 20 sur 20, cadastre, à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba, oko banda kofuta yango a crédit, veut dire ndambu, tu okosilisa nyoso, awana komini ya Selebambu, référence kaka na route principale OVD wana, okanisi esili, abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te, na lutendele na komini ya Mongafula, na Kimwenza Gare, référence Lac Mavale, et kopesa yo opportunité, o souscrire na mabele, oko makolo lopango
mbongo kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko bango moko bakoki kodefisa yo nsima obanda kotonga malembe ti okofuta omettre en valeur parcelle na yo baterrain na bango ezali pene ya makadam basalaka pe construction vente pe modification ya babarge balenière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo batekaka pe toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bango na numéro oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu sous Cynthia Kapash Autiko Sokola apakola kaba gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya opakola olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na topakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma nakoma mwa rose bokomi kosisa mpe biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te ovoyage te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rude Beauté etikao kaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bomona poso nanga ebebaka te bosepela na poso nanga likolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Kapash Télévision, bienvenue chez nous et merci à tous nos partenaires, merci à tous nos abonnés, merci en tout cas à nos partenaires nyonso, abonnés nyonso pe batindelanga, invité, merci à nos nyonso vraiment la Kapash Télévision pour nous capter émission na biso en tout cas bozo partager émission des fois pe bobenga ba invité pour nous encourager pour nous ko sala ba échange ndenge zala kaka merci en tout cas na bino nyonso pour na encouragement pour na soutien nzambe na lola apambola bino na esaka bino ele kaka semaine te sans tous en ato ya kokumisa nzambe sans tous en ato ya koyamba basali na nzambe en tout cas eza pour na biso bénédiction tozana apôtre Hervé Madika yende tosola na lelo ya église na Matete l'église la voix du Christ eza na Matete na Mboloko 33 D bar 10 voilà apôtre Moko après cette sous adresse bien et merci en tout cas na partenaire na biso pe oyo basali qui invité na biso au hasard spécial pour na biso to yambi lelo na Kapash Télévision mais à la soukate en tout cas tout ça la vraiment expérience ya bien na moto la Nzambe merci en tout cas là vraiment ba soutenir na biso de loi Nzambe alola a pambola bino papa Hervé Mosai na Nzambe boni et puis bienvenue na Kapash Télévision. Merci maman Cynthia na sepeli makasi mbala liboso okutana na bino
eza esengo makasi tobandaki kolanda na misika na YouTube mais lelo tozwi occasion et opportunité epesameli biso ya kozala na esika. Ok, merci. Boni Ecclesia et puis boni ba chrétien ba okambama ndenge nini parce que l'obstacle mikolo vraiment l'église et l'équimo ebele. En tout cas, tozali kotenir na ngolo nzambe. Amen. Puisque ce qui était yemoko d'ailleurs à ça le baki en 100 mois vous ne pouvez rien faire. Amen. Mais na ngolo na ye tozana katsa kotenir. Donc c'est vrai ba épreuve eza makasi tozana temps oyo persécution et télémile sous makasi na kati ya corps du Christ mais ba oyo tobengami tozaka kawana pona ko batela bampate et Yesu Masiya. OK. Et pourquoi la tobengi église la voix du Christ? Oui, ezali vision on azwaki depuis 2016 tant ko la benginga na bondelaka makasi puisque ba révélation bandaki déjà koya de part et d'autre mais nazu appel na tungisaki nzambe pour apesa ngai lolenge nini na kotambusa musala kombo nini identité nini vision eza nini et tout alors kombo wana nde kombo nzambe apesaki nga na ane wana nde na tia yango kola kombo ya église. Ok. Ou t'as une église nini pour yo moko sa la voix du Christ. Merci beaucoup. Nazali mwana ya pasteur au Payebani. Pasteur Azali père spirituel na comme on a pasteur Samuel Mukulu. Ok. Azali responsable et visionnaire ya église la voix du Christ et la voix de l'époux. Yes okay. La voix de l'époux. Moi coïncidence ya ba voix wana salane tikokoka. Et ça fa na matete. Te. Ezali ya ezali na limité na 7e rue na avenue Bobozo. Ok. Numéro 27. Ok. Déplace yo papa o ya kambingai azali. Mais bah délégué hôtel ndeti voici l'homme qui va obimi a ba tcheo koto. Malheureusement exactement malheureusement occasion nga nazwaki ezalaki ya que l'air nzamba benginga déjà yé moko pe papa abandaki déjà kozwa ba révélation. OK. Alors tovana na ya ebisinga lobi en tout cas moyen ya kokanga yo ezalité. OK. Il faut ko libérer yo puisque ozali na mission monene. Et mission na yo comme étant apôtre okoki jamais kozala na makolo nanga. Alors il m'avait libéré. Prenons d'abord l'actualité qui est dans la toile apôtre. Sans polémique en tout cas et selon yo opinion dans les années parce que na mahamoni stomoni a tout autour ya ACK est-ce que visionnaire azaka ka censé ya kokamba na bateau yé a bokoli na kati église to nengo lobi wana ke papa vraiment za na esengo ya kotika yo kuto kendo okoma lisusu munene même les mususu voir kolekaye mahamoni so l'équipe na yo et le belioni attaque conseil na nzambe. Bon, on a tiré ba conclu en fait ba leçon est belé si fona lo ba yango ndenge wana na tiré moi ba leçon est belé dans le sens que to bengami basali na nzambe mais mutu na mutu azana lo lenge na ye. OK. Mutu azana lo lenge na ye mutu na mutu à part vision, à part mafuta, à part lotomo nzamba déposera liko na biso mais mutu na mutu azali na caractère na ye, azali na comportement na ye, azana lo lenge pe alingaka komoni la makambo pe ko sale la makambo. Et moi je pense que le lenge o ezana kati ya koleka pona bande ko na biso ya communauté bien que naza muta punate na koki ko condamner te parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au-dedans, mais Ezali acte moko, Ezali vraiment malamouté. Ezali vraiment malamouté, dans le sens que Eza lokola scandale, surtout pour na batu o yona no ba vandi na katia makamwa nzambete. Pour na bango ba komona ke Ezali lokola et comment que lokola théâtre et comment que lokola moi scénario dans le sens que comment papa koki kokamba mwana na ye avani na mikolo belé mais mwana à un moment donné mwana komi lokola un désobéissant à désobéir na papa puisque ba kizaki na ba moko ba raison ndenge wana que abimi libanda vision. Alors Ezali acte moko moi je n'avais pas du tout aimé même. Qu'est-ce qu'on va dire parce que Zali Lolenge na bango. Ouais, l'église mingi to ya rande pour na kotala pe comportement on est mususu ya mosai na nzambe azali kokamba biso mais basai na nzambe bazozongisa ke foko ya na église pour na koyoka liloba ya nzambe puis pour na koluka elongi ya nzambe okoki oloba ni pour na wana te soki ezoloba ndenge wana mama Cynthia pour na ba misusu ngana ko condamner puisque maloba ya nzambe lobi bongo te. OK. Maloba nzambe zo ebisa basala nzambe photos à la irréprochable. Dans mon sein nzambe pem na lolenge na kokambela batu na lolenge na koloba ya kovanda ya kosala il faut azala mutu moko azali reprochable azali irréprochable
Cela veut dire que na mabete, ba condamné été, ba jugé été. C'est vrai que ba jugement est zangakate parce que Yesu yemoko a subira ba biloko wana ba juger et tout, mais biso ba sali faut toujours tout ça effort wana neti ba jar ya makambo ya boye autour de koloba tout à l'heure et c'est répété parce que ezana bato bazali sensible. Fois na bango ezana no ya kolemba mingi. L'air bazo mona makambo balobi mais bango moko ba responsable. Voilà que bazo se comporter le lenge wana bongo biso ba misusu. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandak na yo. Na petit colis. Ba eko tikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bakeko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo sokyo yakate kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Nebisa bino ya sika yango eye agence na bino ya kitoko Royal Travel Agency bokoza la décité pour na kozwa biso eza na mona facilité Facebook na biso eza pekaka Royal Travel Agency directement au beti et puis email na biso eza directement Royal Travel Agency 0d@gmail.com. Wana soko contacter agence na biso bokoza la décité et puis offre bino bamboka ya kitoko o bolingaka vraiment les voyages à votre portée. Tout ça wana to bino Chypre, Turquie, Roumanie, Biélorussie et Canada. Agence na biso eza na assurance ya kitoko. Ba o ba ko solo la kitoko ba komona makambo ya kitoko. Vous venez ebele boya ebele selon ya paka na paka suka le koma mungu ate tinya ba lobara wana agence na biso eza kitoko makasi Royal Travel Agency. Pour nous contacter biso adresse na biso eza facile lié eza que non de l'agence pour nous mona biso directement na boulevard du 30 juin référence Equity Bank BCDC. Donc contactez biso na numéro na biso agence et c'est 081 60 24 373 directement aux biso contact yango na bandeli pe yango batie arba affiché contacter agence Royal Travel Agency beaucoup à la décité et puis pour la surprise ya ko sepel sabino na ba onyo so ba étudiants o bani batanga na Chypre to solder to boaki ya ko boaka et c'est makamno nyonso au cause à la décité agence Travel Agency kitoko ndengo wana diki bana ya Canada bakoyamba bino kitoko bomoni batuni bazo voyager direct bakomi na mboka poto na mindele Biélorussie bokozala wana bokoseple et puis na kati ya Canada Turquie Chypre to offre bino chiffre na prix ya moins cher na $1650 aussi si makamno nyonso.
Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'église Source de Vie, extension de la Borne à Liège, organise un mois de marathon de prière. Nous dédions ce mois de septembre, mois de la moisson, et nous voulons moissonner tout ce que nous avons pu s'aimer jusque-là. Vous savez, il y aura beaucoup d'activités que nous allons faire, notamment à l'Agapé vers la fin, mais il y aura également beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont défiler. Nous vous invitons à nous rejoindre, vous qui êtes à Liège ou dans les environs ou dans toute la Belgique, partout où vous vous trouvez, même en France, dans l'Europe. Nous vous invitons à nous rejoindre pendant tout ce mois de septembre dans ce marathon de prière, mois de septembre que nous bâtissons comme le mois de la moisson. Jeudi et vendredi de 19h à 20h30 et les dimanches de 16h à 18h. Où vous pouvez nous trouver? Nous sommes sur la rue Herman Relo à 4020, Liège à Mercœur. Nous ne sommes pas très loin du pont d'Amercœur. Donc dès que vous arrivez au pont d'Amercœur, vous trouvez, si vous avez votre GPS, vous pouvez facilement trouver cette adresse, ou tout simplement vous repérez l'arrêt de bus 17. C'est juste à côté du pont d'Amercœur, et la rue Herman Relo est juste derrière cet arrêt du bus 17. Nous vous attendons, nous allons rencontrer les Seigneurs avec vous ensemble. Le Seigneur vous bénira, le Seigneur nous fera à nous tous du bien. Le mois de septembre, c'est le mois de la moisson, et nous allons célébrer ce mois dans la ville de Liège. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Merci. Alors ça va créer toujours des problèmes. Selon hiérarchie, pardon, il y a un pasteur. Tu as vu qu'il y a un morceau de Kambo Salami. Muta comment les musus ko kamba ba pasteur papa la biso tonton papa Dodo Kamba. Oui, mais est-ce que ça a na moi pasteur baza prioritaire tous za pour na binonio sur ya matete ya lemba ya batu ya partout, parce que so il Kambo on dirait ça ba pasteur mo renommé au baza kale musus wana pour na ba réunion et ça la marande ni pour na bino. Bon, maman sainte, il y a problème on est na niveau wana unité ezalité na corps de Christ. Bolingo zate, unité zate. Bakoye côté structure, ndengo woti koloba. Hiérarchie moko ezali to structure to organisation moko esalemi, ya ke mokambi moko ndenge salema kana makambo nyonso, même na kati ya bao basala ka politique, ti na kati ya ba administration à l'état et salema rabongo. Il y a toujours une organisation, li pa yo batia ka mokambi moko ou azali ko chapeauter. O ya ke soki ba problème ezali quelque part na ba département mosusu, ya mboba zo mokano ya suka to décision, il faut ba revenir nanu na moto. Il peut décider de mon côté. Tout autour, il y a un conseil mobimba. Il faut avoir un bango, réfléchir, battre la lolenge kani, décider. Malheureusement, l'accord de Christ est aussi le mandengo nate. Récemment, on a zalaki très choqué. Il y a comme on a des zali croyants musulmans, mais azo se moquer na ba chrétien na niveau moko et ça la kinga passe. Alors bi botala, bino beaucoup misaka Yesu. Alors bino beaucoup misaka Yesu, bozote biso Yesu metala makambo zo sala. Eza makambo malongate. Donc ezala qui choque pour nanga, je me suis dit nzamba sunga vraiment corps du Christ. Tout le monde a l'air sous musulman moroté, tout le monde a sango mokote akoya osala biso quand même afro pétage. Na ba danseuse na plateau ya ngwana faut ba se moquer na bino parce que bango bazaka batu pena ba principe na likamnet ya lolenge wana. Est-ce que bozaka na batu oyo bazaka même sous censé ya ko interdire to ya ko sanctionner ba makambo susu oyo ezoko le cas ou bien là sous bozaka na bino na contrôle pe ya ba pasteur nyo sorti. Bon, jusque là tellement que na oti kolobana yo unité zate pe bolingo ezalité collaboration ezalité mutu nyonso alinga za la leader na coin na ye. C'est ce que j'ai constaté na 4 accords de Christ. Mutu nyonso alingi soki akomi leader alobi nga na koki. Donc mimoni a koki mutu reporter correction azate. Mutu koyela e conseil totoli azalité. Donc akotia na coin akomitia na coin na ye akomi ko sala makamone ndenge ya lingi. Alors mutu ndenge wana ata bo vandisi ye bo pesa etoli eza pasi. Alors c'est ce que nous vivons. Il y a une structure au Batiaki, il y a une église de réveil, jusque la structure a fonctionné mal à monter. Vraiment. Ils ont fonctionné mal à monter. Dès aux hommes, on a un dérapage belé, même dernièrement, on a qui va conflit entre les pasteurs. Les pasteurs, on a un jeton, on a un conflit belé. Et jusque la structure, ils ont maîtrisé la situation. Pourquoi? Ils allaient parce que Bissomoko est responsable.
tolingi komi respecté. Lelo, comment mon prédication comment peut un peu divisé. Papa Nabiso Hervé, mon sœur Nabiso Yanzambe Toyambi Lelo vraiment prédication comment diviser. Ce qu'auquel on sous na poto quand même au côté à que aux a besoin de voyage, aux a un poste qui passe sous au monde en sous libala, toko bota, to bloc wana, ba pasteur sous la sous ba sauter étape il y a prédication wana. Mais à Kinshasa on a même prédication ça par rapport les sous il y a vie sociale na biso. Est-ce que prédication que vous allez partager dans le lingue là sous il y a température, il y a place aux autres à Dilobanayo. Dilobananzambe pardon. Bon, prédication tokoki ko partager puisque Paul a bien on a toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ceux qui ont pour même maté à côté ya ezali mabe parce que wana to bimi libanda ya lilobana nzambe. Lokola maloba nyonso e uti pa ya nzambe. Ezali inspiré de Dieu. Ezala côté ya batu sur la sanctification, ezala côté ya batu sur la bénédiction, ezala côté ya batu sur la guérison ainsi de suite. Maté ya wana nyonso ezali important. OK. Pour na bana nzambe. Bon, effectivement eloko lobi tozali komona yango. Tozali komona yango ba sala nzambe belé ba komi côté ya surtout bana nzambe maté ozo sepelisa bana nzambe. Par rapport à l'actualité, par rapport à la réalité bana nzambe bazo vivre. So ba moni ke mokolo wana peut-être, je prends un exemple, crise des amakasi. Bato bazo kemba, bato bazo liate, bakoluka mate ya moko oyo ezali correspondre na réalité oyo bato bazo vivre et puis babandi côté ya bango. Mais nga na église nanga en tout cas eloko anizate. Eloko anizala raté. Mate ya nyonso na te yaka avant que tu na te ya. Na ebisa nzambe lo wa benganga soko pesinga mateya te na koteya te puisque na lingi oyo lobaka puisque oyo lobaka ezo toucher ba couche nyonso ba secteur nyonso ya milimo na yo et mutu nyonso ko se retrouver à l'aise na ba ebazana ba poto ba se ba longa nzala na biso ba tozana na banzala donc biso tout to ko se retrouver na kati ya mateya wa. Merci. Lelo tokomi comme on a moins difficulté à battre mon avancé dans un médecin pour apôtre Hervé Olobila sous lundi service intercession nanga moko to kitananzela to kota na bopito to kene ba wenze côté ya to mona ngo et comment un peu difficile to comment mona pena que mutu mora ye koline ka bible pour ya te anika na wenze chaque jour église na comment même sous wenze to boite ke ezaka nango normal mais mutu mususu a ye kolina eka ala mususu bible pote ala mususu na ba bus to mona ba scandale mususu sala ma entre ba client na motei na kati ya bus idéologie wana okokelo banini pona yango mais bino moko o bato boza vraiment formé et puis censé à kokenda kala mususu na ba zone wana côté ya boté yango lisute parce que so komika déjà na banzimi belé moyen la mususu ya kokenda côté ya bonne nouvelle place mususu ezate to komona mususu na banzela muto osomba ka ampli na ye micro akomi na côté ya donc nyoso akomi pasteur est-ce que mahambo wana okolo banini pona yo. Bon, et zoka musangate maman. Et koka musangate puisque Jésus a ça lobaki yango. Alobaki yango abi na mikolo. Ils a ba signe ya mikolo suka. Kolo yeso lobaki na ba signe ya mikolo suka boko mona ebele bakobima. Misusu bakobima banzambe. Dernièrement nazalaki surprise na ebisaki épouse na ngana ndako na mama ya kotala phénomène moko nazomona na kati ya TikTok. Nazaki na kati ya TikTok na ngana sala live moko lo wana sala ba live mingi na TikTok ya ba mateya nanga. Nazomona mutu moko bazobenga yeke Nzambe le Père. Bazobenga Dieu le Père. Azaki na vélo pembe na yezo leka mingi na ba TikTok. Batu bazo tuna e ba mituna ba yozo mi benga Nzambe ndenge nazo se justifier pe. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit Jésus avait déjà prédit ça. Alors le baki ebele bakobima. Bakomi benga banzambe miso bakomi benga ba prophète alors que bakozala ba faux prophète. Ayeko lo bana Matthieu 24 alobi plusieurs na temps ya fin tant où yemo ko ko ya sikoyo pour aya ko futa biso puisque jusque là nan to futa mité. Les foot na biso ezande na suka l'air en kolo azoya apesi sikoyo o ezali salaire final ya mutu na mutu. Na bossa ndenge ba benga yango et pas bato ba sala des comptes final merci terme yango wana donc azoya ko pesa biso ba des comptes final pour toyeba est-ce que ngana ko kende li felo to nazo kende lola yanga des comptes zo memanga wapi alors tant yeso ko ya alobaki yango alobi ebele ba ko bima na sala ki bona kombo na yo
nabikisaki bato nasalaki bwalobi nakoyebisa bango bolongwa liboso na nga natikala koyeba bino te bino bayebozo sala mabe oyo boyebaki donc uniquité un péché avec connaissance lelo toyoka kaka mpona tokomi place yango te me toyoka kaka que moto aussi akufi aza lisusu na relation na nzambe te mais biso totikali na bomoi il faut toyekola kobanga nzambe et puis koyeba ba principe nini et puis ndenge nini ya kotambola nango parce que tant okendaka déjà na morgue kuna ozata na ato sengi nzambe pardon soki ndenge nini tant tokendaka na kokundama wana nde place bolamu na biso ezoganga mabe na biso pe ezoganga moto na nzambe okoki oloba nini mpona yango? Bon, il n'y a pas de temps propice après la mort. Moto akufi kaka ndenge otoloba yango c'est fini. Donc yango toteya bato ebisaka bango il faut biso na biso moko parce que tant tozoteya même de nazoloba boy liboso bato bazolanda biso nazoyeba ete maramu tout nazoloba ezokende pe ezozongela nga moko. OK. Donc il faut na yeba pe komi contrôler nga moko na koyi koloba makambu na sentiment te. Alors ce qui mutu ami kambaki malamu les azokufa azokende yango na yebisaka bato so nga kutu pona loba yeloko na yebisaka bato l'air tokufaka et plutôt l'air tozana na vie au moni mutu akufi bato nyonso tosouetaka bango ke ton âme repose en paix. OK. Jo mona yebisaka mutu na bi eza ba âme nyonso nde se repose en paix. Eza ba âme susu oyo l'air akufi âme na ye eke ko se reposer na eke kutu ko se reposer te mais ke na lieu moko de tourment eza tourmenté aza kimiate azakimiate biso ba quand même nzamba sa songi kozwa moi ba domaine spirituel wana kokota kota nous avons vu ça et nous avons compris qu'il y a des gens akufi boye bomoni ka kufi mais nzamba révélo ki azo souffrir besika zali alors ezana batu misusu soka tambola ki malamu le razo kufa nzambe abateli molimo na ye na kimia nde tolobaka ke kopema na kimia na oto mona image bon awa na oto mona image bon dernièrement a mutakufi le quoi le baki bukola rokufa bakunda na nzembo na refrain mo ya kofi na cimetière ko mais bazo yemba refrain mo ya kofi et puis au tala la bilongi ya batu su baza ki wana so mona ke batu su baza stupéfaire quoi donc ba ezole ki la bango ke atmo ya lobaki bino pe boye ole bo sengele na mususu faveur malgré ta bo sengi wana déjà ki et ko sibate moto na nzambe est-ce que maloba nyonso oyo nde to loba ke mo ya lobaki est-ce que il faut ka bato batika na sima ba salela yango ezarande elo ni ezala wana bon maloba mo oyo bato bakoki ko respecter après ezali maloba par exemple je donne un exemple ce qui neti azaki na babiloko na ye voilà azaki na babiloko na ye omoni eloko wana esalemi na kati ya Bible na Esaïe chapitre 38 si je ne me trompe pas Bible ezobetela biso lisolo ya roi Ézéchias Bible lobi abelaka makasi nzamba tini mosakoli Esaïe ayebisa lobi kende yebisa Ézéchias aza mosali nanga mais malade azobela arobika te yo meme na kufa l'air Esaïe akei ayebisi ye Bible lobi apese message yo kanda zo yebisa lobi nzamba lobi na yebisa yo banda déjà kobongisa ndako na yo donne tes ordres à ta maison donc en d'autres termes cela veut dire pesa déjà ça là déjà testament tika déjà ndako na ordre ko tika ndako na désordre te yeba biloko za nango yeba ko kabolela bana kabolela mwasi mutu na mutu azwa déjà par na epose okufa pona sima ko kufa za maramba welela te désordre tika la ko salima te donc ezana sens wana au moins na koloba ete il faut ko respecter ba langage ya moyi avant que akufa nyonso alobaki to respecter mais babilo lokola par exemple alobaki bonga sona kufi bokene kokunda ngai na bisika tel je pense que ça a une importance de mon côté. Aussi, on a kufi par exemple, boboye mbelanga nzemo moko boye, bobenga ba musicien ba ko beta. Et ça c'est na raison mon côté parce que tant on kufi, il ne se rend plus compte il y a maramunyo sur les cannes. Donc ce n'est plus important. Ba discipline ni mutu o akoki comme mutu akoki comme pesa na temps aza vivant et puis pour na koyeba ke oyo penza ezali makambo nzambe alingaka na oyo alingaka te parce que batu so ba koma o lisumo munene na mukeza la raté apôtre biso so tozaka bata masumu parce que ba bloko ebele comment recirculer comment pena que o mona pena que biloko nde diable atindeli ngonde batu po bazwa distraction et koki kozala nini po o mutu ami bomba parce que batu so pe o mona azo accréditer ki liwana
là 2 jours avant accueilli après l'état qui dit wana 3 jours avant accueilli babiloko nyonso wana o eza tout autour ya mambo il y a rachetant le temps car les jours sont mauvais des questions on a été ceux qui au partager on ndenge ngana za toujours na ba parole de Dieu à la prière. Amen amen koloye soazolo banabatu alobi les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais natikali ko mona te place oyo azolo ba ete batu ya bamiibi bakozwa bokonzi te mais alobi les adultères. Cela veut dire maman ezana ba péché mususu c'est vrai ya munene ya mukeza la raté ba péché nyonso za péché. Nzambe pas zo punir na masumu nyonso na ya mike na ya minene nyonso zo punir. Mais ezana ba péché o ceux qui muto commettre yango et ko ratisser lola ata sali bola mundenge nini. OK. Ndakisa ceux qui muto sumu ki contre molimo mo santo na Nzambe. Puisque Jésus a le dit les péchés ba péché nyonso za pardonnable sauf le péché contre le Saint-Esprit. Muto fingi molimo na Nzambe muto koseli molimo na Nzambe makambo nde tozomona ba faux prophète lelo Nzamba le bi na nga alors que Nzamba le bi na ete. OK. Péché wana eza péché moko eza très grave eza lo crime munene na miso Nzambe. Amen. Donc eza difficile pour Nzamba limisa péché ndenge wana Nzamba tindi yo te yo ke yo le bi Nzamba tininga ça pose problème. Un problème très sérieux. Mais bah péché mususu lokola ko iba, lokola ko tonga, ko boma, tout ça, Dieu pardonne toujours puisque tout le monde ba dans la Bible on a pardonné plusieurs fois. Bah péché mususu mais quant au péché ya nini en tout cas c'est trop dur. Et puis deuxième péché le susu ngana mona ka MP zali na rigueur makasi na kati ya bonzambe ezali impudicité to adultère. Puisque péché wana eza péché moko Paul a enseigné en Corinthiens à l'obi tout autre péché est hors du corps. Mais quant à l'impudicité, celui qui commet l'impudicité a péché contre son propre corps. Et là, c'est très grave. Comme prédication et liwa alors. Les Kambouya liwa. Bon, en tout cas. Petit mystère, to mutupa kokiko koyeba ke na okende. Miso bayebaka. Miso bayebaka neti basala Nzambe mususu Nzamba révéla bango même ba Nzambe mususu Nzamba sa révéla bango en avance ayebisi bango ete na tamboyi na kozwa yo na mona ki témoignage wana epa ya défunt papa Mbiye Mbiye oya cité Bethel les rakufa qui na yoka ki ba ne bazo témoigner balobi papa ebisaka biso Nzamba loba ne à l'âge de 73 ans à akufa et puis 73 ans effectivement akufaki donc on est-ce que ça va grâce moko un peu rare mais on Nzamba pesaka na moto ya lingi. OK, merci. En tout cas, merci d'avoir honneur sur la zone d'Abisso. Donc, rappeler que apôtre Nabisso Hervé Badika Azali Moko il y a un fondateur, il y a l'église. Bon, donc il y a des fondateurs, il y a l'église La Voix du Christ. Et ça, na matete, na veni Mboloko 33D/10. Voilà. Et puis, extension sous ce moment, ils allaient dans Matadi, deuxième extension d'Abisso. Donc, jusque-là, tout le monde a deux extensions. Na Kendara Matadi, na Zongi Kishasa. Kuna nani azo supervisé. Ils ont un frère Moko Azawana, le frère Israël. Il y a un Azawana, azo supervisé. Oza confiance d'ailleurs. Yango frère Israël. Vraiment. Bon. Moto Nzamba peut sur confiance. En tout cas. Vraiment. Nzamba Osunga. OK. Nzamba Osunga. Pourquoi ils ont ça na Osunga? OK. Mais bata di kuna les arabiens, kuna ba service intercession ça va. Oui. Kuna ba bi attaque kuna l'église encore. Puisque ezali mabele. Sirène sirène kuna. Oui, omoni ezali mboka oyo, ezali mboka oyo zingami na mai. Fleuve baluki makasi na mboka wana. Alors bilima ya mai vraiment. Ezali vraiment na impact makasi côté wana. Mokolo liboso na kendaki pona ko et tonga ceux qui zaki pona Nzambe te mawatro. OK. Puisque na bambasu batela kingai. Donc ezalaki matata. Mais grâce à Nzambe et ça la kingai lote. Vous appelez ba place moko moi ndenge moko boy po batete pe ko blague te ba mboloko wana. Kuna pe ndenge moko puisque matete commune mobimba. Oui. Eza commune oyo déjà obscurité donc batonya on likola molili. Bikela kila mabani tout ça eza moi mingi kuna. Mais kasi Nzamba tinda biso kuna poto ke ko détruire. Amen. Moi service à Kota Beta Porte, c'est prier pour na ba pomba
pona ba na solo na bango parce que bango tozana bango kuna même ndinga ya place église ezali to solo na bango de temps en temps. OK. Donc vraiment musa makasi zapesi ba matete mbote ponga mo pena na kimbi wana tozaka pembeni. Merci ba onyo so Rolanda biso en tout cas église ezali soki ovanda na matete obengi mosai na nzambe na surtout au numéro na ye obengi opesi proposition na yo oluki place église ezali kolingaka te maladie ya souffrance ya mabeya nde oluka église te to sala boye soki omoni ke na matete oza na place ya kosambela te lobite na talaki apôtre Hervé bopesa nga adresse na kene kosambela parce que ndeka to lobi to welela tango parce que mikolo comme vraiment il y a kotanga place au monique nzambe vraiment asa kobatela yo yeba pe kozongisa un plus parce que ndem tapé ça souffle de vie yendem ta sala rabiso vraiment grâce yende mutu azali mettre à temps per circonstance ça veut que bateau ya matete lemba masina partout ba ko ya pe na mboloko ko prier na kati ya la voix du Christ et ça vraiment bien. Avant tozonga na sujet na biso oyo toko décortiquer oyo yeli biso lelo moto na nzambe ba oyo ta la biso bazana ba hôpitaux ba bazana ba problème bana bazongi pe classe ba professeur bazana vraiment stressé. Mes parents sont plus que stressés pour classe zongi mais timidité est vraiment marquée. Parce que la d'habitude dans l'émission cause un message à Koloba parce que bando occupé au basé la rabat la base en classe. Mes parents ont laissé aller ma casse côté bana bazo la détruit de le bas âge maternel première primaire moi en enfant nani professeur azanani côté wana en tout cas mes parents vraiment moi désorienté ya ko chapena ma casse mayela et ba professeur à moi nanga madame à moi nanga école à moi nanga mes parents va commencer à côté moi na silien alors il va même pas entourage au le banini message clé pour na ba parents nyos et puis ba nyos ba Rolanda biso. C'est vrai que Nathan Tozali diable la télémissi Goyana et Makasi pour na combattre ba na nzambe ndé na lobaki on a mois début l'air to banda qui na lobaki était persécution et télé Makasi puisque toza déjà na mikolo souka tozo consommer temps de la fin mais neti bana ya classe au ba otiko zonga na landaki dernièrement awa ba maman bazo se plaindre na télévision balobi ndenge nini bana bakozonga classe mbongo kutu ezate tokosoma ba uniforme ndenge nini ba nini ba compte na ba minerval ba sengi na ba école eza trop cher et puis gratuité enseignement au mokonzambo katia ki mais eza négligé na nous penza ba considérant ngote bon ekosuka ndenge nini ngana mekai koseka na mekai koseka pourquoi maman Cynthia puisque na mi lobela ki ngana lobi prophète Osée na katia makomi na Ancien Testament na livre ya Osée azoloba mon peuple périt par manque de connaissances. Maman, comment à chaque fois tu as la crise ezali, pas ezali, tant que batu bazo prospérer bazali. Bon, ce qu'on a inayoto bana la crise et crise wana et bana toujours qu'on retenir biso qu'on bloquer biso au moment où les autres bazo prospérer. Et d'ailleurs, ce qu'on tali batu bazo prospérer peut-être à Sambe la gâté, peut-être à Ebinzambete, peut-être tant soit tanga na le royauté, mais azo prospérer. Ce qu'on tolo ba mokilango yela kaka bango eza bisoté point d'interrogation. Donc c'est pour dire pour na ko répondre à la question na yo ngana ko lo ba tout simplement que pour na ba oyo bazongi classe il faut batailler l'anzambe. Faut batailler l'anzambe batia edika pa nzambe. Na kati ya église nanga na ebisa ba na nzambe dans mon église na alliance nzamba sa nanga na ebisa ka toujours et pas nanga na lingaka échec te. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous autres pambola nzambe par la même occasion, bana nyonso ba présenter qui à l'église na biso za aweza matadi bazwaki. Amen. Donc tous un échec mon côté. Et puis la deuxième des choses côté netia makama mbongo. Mbongo moni ezali moko ya eloko diable a combattre makasi. Nous avons vécu ça ngao na eu chance na grâce ya délivrance nzamba déposer le ministère nanga. To moni ke za moko ya domaine au diable à combattre à makasi. Alors, bah parents sont basali censés tant que amoni que bana bazwa ki vacances et puis na kati vacances classe c'est comme pembeni ezonga. Faut amema bana na makola basal na nzambe. Na kati ba église
ba bonza bana epa nzambe ba sambela pona bango ba déclarer likolo bana pour que nzambo apesa ki bana wana pesa makoki amen ya ki batanga ezana ba misusu na monaki mama moko ayena mwana lobi mais papa na sina futi ba minerval nyonso mais comment imaginer mwana zaka maladive c'est une jeune fille de 12 ans azo bela bela bina yebi ko tout elendi ngwa okene classe ndengeni. Donc c'est un problème aussi. Alors voyez le domaine wana makasi et ezo senga un peu ba parents bas à la souple côté wana. Na bi que diable azo la ça fait ba parents pour mingi. Dengo utako le ba moi laisser aller comme mingi na ba parents atiki moi na ke classe suivi ezali sous-souté et puis moi na peta wazo ke nguna mama ko landela tayi ba baninga nini moi na zana bango et tout environnement zandeng na landela pété ezo le kaka ndengo wa. Vraiment. Merci en tout cas na ba bazo landa biso nzambe ya pambola bino et na mabeli na ba oni so landa biso. Na bopito ba bazana ba problème okoyisa bango ni avant to ko bazobi qu'avant émission na yo ici là nzambo na salela ka tambola kananga na mafuta ya lobiko pe ya bikamwa alors avant aussi le sanayo émission oyo o nyonso azobela azolanda biso na hôpital to pe azana ndako me azali na santé za kokoso nzambe o nazo salela musala aza déjà na contrôle bisiko zali na sambeli nzamba localisé au pe so lobiko au nom de Jésus. Amen. Comment garder son ciel ouvert? Thème na biso ya lelo yango wana oto keko sisa na yango. Merci beaucoup. Thème wana nazwa ki yango na inspiration. Na lobaki soki nzamba pesinga occasion et pesa meli biso lelo puisque ezaka nzambe mama Sainte azana santé malamu ngai pe nazana santé malamu yango tokutani ezana makasi na biso te. Alors thème oyo nazwi yango et na mi lobela ke loko moko tango nazwi inspiration tango nazana kati ya ko préparer yango na makomi pona ko kolobela bana nzambo bazolanda biso na ba misusu ba ko bénéficier na yango. Je m'étais dit batu ebele lelo d'ailleurs eza la raison pour laquelle na question tout ko na ko mekape kolobela yango tuna nga question par rapport à bana classe ba difficulté et tout ciel ya mutu soki ezali ouverte mama Cynthia na bande konyo so bazolanda biso oko constater ba difficulté moko ya ko sakanate tant au ciel les a fermé okozala mutu moko ozo nyokwama ozo le kanaba épreuve ozo le kanaba c'est que nakolo ba désert moko boye ba situation un peu compliquée. Pourquoi? Puisque les colleuses à kokanga. Et pourquoi toujours le ciel doit être ouvert? C'est simplement parce que ceux qui les colleuses à kofungwama les colonnes de source ya lipamboli na biso. Amen. Maman Cynthia, ngana yo lelo toujours exister puisque il y a eu une puissance où ezali kolo où esalaki que ngana to exister. Alors puissance wana nde salaka en sorte que yango Bible zoloba béni soit Dieu qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Dans les pambole bandela rakuna. Alors l'air lola ya muteza ko kangama eza pasi. D'ailleurs je peux même exagérer pour dire eza impossible mutwana abika bolamu na vie na ye. Donc c'est pourquoi toujours le belal kamboa na ciel ouvert. Si comme mutoro ba ndengeni que li pata na ezali ya kukangama to ciel na ezali ya kufungwama parce que ba bénédiction nyonso pe uta akana nzambe te ba benyo pe uta akana satana te. Merci beaucoup. Pona koyeba soki ciel na yo ezali ouvert. Oko constater que ezana makambo bana ko forcer te. Il suffit ka yo banda otia lokolo. Et ça na lokolo monsieur zolanda ya yo yo tie kaka donc ça veut dire avant que tu yo tia ya yo wana yo zo mona ke yo ndo tie mais yambo yo tia et ça déjà na lokolo c'est précédent ki et banda ki yo sko landisi na sima lokolo cela veut dire Christ wazali na clé ya ciel yemoko abandi na kotia lokolo na yo pour landisi na sima. Donc on constate ba facilité moko boye na marche na yo les ozo constater facilité ozo sala musala moko bo moni pena ezo futa ata ekozana ngo ya mingi te mozomona ke ezo progresser progrès ali avancement ezali développement succès ezolanda yo nde signe que ciel les a ouvert. So regarder en ndengeni bilembo ya bénédiction wana parce que batu mususu toyebi au mona pena muto azaki penza ya kopambwama mais après 5 ans ou 10 ans ou 8 ans oye komona isusu muto ango to mona ngona banzelo
oh réclamation familiale oh bon ezaki ya kisi oh bon mengango ezaki ya ndenge nini okomona mutu asili ondima te ke mutu azaki vraiment patron to mutu azaki le mususu na banzela ya malamu mutu akobomba lipata na ye ya kofungwa ndenge nini. Question eza question malamu nzamba pambolo ma. Amen. Pona kobatela lipata no ya kofungwa. Comment garder le ciel ouvert? Voilà. Il y a liboso nazo pesa d'abord passage à liboso. Passage wana ezali na mokanda ya Philippiens. Nakotanga yango parce que moi j'aime beaucoup lire la Bible na yebisa pe ba na nzambe belé batanga parole de Dieu. Et yango nde ko permettre téléphone te mambo belé na kati faut Bible ka ya Bible. Oui, normalement na tambola na Bible. Mais lelo lokola awa na sima na yo te komelanga kilote et pas na yo awa na ye puisque na sima émission eza na ba service moko ezozelanga naza muta makambo ebele mama. OK. Donc na sima émission eza na mwa makambo ebele fana ke musana mona ki sona memisak et kozala un peu moins kilo muke ponanga mais prochainement na banzi boko mona na sac. OK, naza na mokanda Philippiens chapitre 2 nazo banda partie à 7e verset. Bible zoloba mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, pour ainsi ça. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Wana tozomona présence ya ciel ouvert tant élévation ezobanda. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Donc première condition pour l'eau la nuit tika ko fongwama. Faut kita. OK. Faut zala ya ko kita. Faut zala humble. Amen. Lorsque oza humble mama Cynthia batu bako finga yo lokola nkolo Yesu puisque awa bazobetela biso histoire ya Jésus nde amikitisaki ye oyo azalaki mwana na nzambe ye oyo azalaki le tout puissant akobelelaka moto ekiti etumbi mokili mobimba mbala moko mais Bible elobi amikitisi l'air baye bazofinga ye bazochola ye bakangi ye bazobete baku banini tout ça bamemi etine kulusu babete basete batikali koyoka place oyo moto azoloba te mais maman Cynthia lelo naza choqué ça fait très mal. Tant nous avons bande comme sous ba pasteur, bande comme sous ba chrétien. Chrétien soit au mekika kakoloba likamoko est blessé, il faut yoka réaction à maloba chrétien. Quel état? Il faut yoka. Soit tu peux au fond même na justice et comme marambo samba bo futa ba manda l'état. Pourquoi? Et là au moins peut-être simple. Peut-être au salaire on peut en côté. Moutonnion so azarane na ba erreur na peut-être au salaire erreur, peut-être il y a quelque ndengwana. Mais au préparer qui en côté mais à quoi gravango et voilà. Donc orgueil ezo boma, ezo kangalola. Et voilà pourquoi même Bible lobby yango Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Donc ce qui mutualinga batte la ciel nae ouvert et lo wali bosonga nazo yebisa ba na nzambe il faut amikitisa nazo mona oti na kati accord de Christ dernièrement na oti ko perdre quelques sœurs na kati église nanga so ebi pona ni mama Cynthia baza batu oyo babandaki nanga ministère l'air na bandi de Bazal la première promotion, première génération ministère. Et l'air to évolué na bango ba monique ba génération mususu baye ba sœur rebelle baye et maintenant ba sœur wana ba komi ceux qui ba sœur ya sika balinga tabasala tamo le robot ah yo bi apôtre yo nga to ba na apôtre nga église ba na misu na ngai nga na ebi kwenti kwa église na ebi ndenge to bandaki yo to ebe lorote. Vous sentez déjà que là Mouto comme na maloba ndenge wana devant moninga na même soka yaki hier azan nouvelle personne oloba ndenge wana ça blesse et ça choque tant on va me soucier sika ba komi ko se sentir un peu lésé ba komi ko se sentir un peu choqué dérangé et tout ba oya kala ba moninga ten awa sikoyo place na biso par orgueil bengani bango ba kei bango moko ozomona donc l'orgueil
ezo chité ba na nzambe belé pe ezo sala ke nzambe o alingaka humilité moyen à agir na kati ya orgueil ezate lola ekotika la ko kangama donc mona ka bato belé ko sala 10 ans na église et logo ezo changer té asali ba jeune ba retraite à koti amati bangomba apesi ba offrande asali ba biloko ebele belé basala nzambe ba yebisi mais rien et puis d'ailleurs a obana ko condamner basala nzambe azana moto te azana nguya te ana mafuta te tout ça pourquoi parce que yemoko des occasions de chute à vie. Vraiment. Merci papa apôtre Hervé. En tout cas, merci pour la bénédiction. Il y a des bisous lelo. Bah, dans Zambonios, bah, dans des bisous lelo. La première leçon à bisous, oh, il y a des bisous. Au quoi ça va on ni programme ce que zali orientation. Na batonios balandi on a capage télévision et puis au traitement ni na mususuna batuna yo mususu bien bana mususu baza libanda ya mboka bosola ka ndenge nini ba prière et kaka ndenge nini et puis oyambaka ba journée voilà. Oui, programme ya etonga d'abord avant d'appeler ça programme nazo rappeler que naza apôtre d'un ministère. Donc pour ce que zana batu mususu bazaka ba apôtre ya Kombo ba mitia mais ngai bao bayebi que bazo ba confirmation j'ai été vraiment appelé par Dieu et je suis là élu par Dieu et nao etali ba nzambe o nyonso azana mikakatano azana pasi azana difficulté moko quelconque azana posa kokuta na biso adresse yango wana déjà Maman Sainte Sapesi tous na matete bien que tozo longwa. OK. Nazo signaler que tozo longwa kalate parce que espace wana ekomi muke et puis autour wana lokola kuluna pe ko makasi bana nazo kamba ba ebisinga ba lobite papa et comme ceux qui tobimi ba culte ya pourquoi tozana koko so makasi bazo yiba batu ba téléphone ba makambo ebele d'où il faut to luka place moko oyo moi ki miezali. Donc tozana katsa ko luka espace pona kotongela nzambe temple mususu asika soki nzambe pa sungi ba oya ko sunga ba koya ko soutenir biso ko zala malamu. Alors na yambaka chaque mercredi à partir de 10h jusqu'à 13h. OK. Na yambaka pe chaque samedi à partir de 10h jusqu'à 13h. Ba culte semaine ezalaka mercredi, vendredi. Mercredi na pourquoi, vendredi pe na pourquoi de 17h à 19h. OK. Donc dimanche, nous avons un culte de louange, adoration, paix, action de grâce. Et ben on a parti à 8h30, tina 11h tout ici. Vraiment. Dieu n'a pas l'air bien. Quand madame a battu vraiment. T'es biso de 15h à 20h. Biso toujours gérer temps. Et bah au bazar na étranger puisque tuna kinga pour na ba bazola na bazar étranger na zana bana bazar na Canada, France, Belgique en tout cas boza ebele makas bien que kuna ba etonga na le comité mais nzamba sa tinda kinga déjà kuna na kati ya molimo puisque nzambe na ngolu na ya sali biso azana kati ya usala makamu na ye. Alors ba baza kuna na leka mingi na ba live ya TikTok. OK. Na komika ka apôtre Hervé Madika. Et puis tous appels na groupe ya WhatsApp ou na groupe ya chaudière maman. OK. Ponga na la passe. OK. Na la passe. Donc chaque jour 5h heure de Kinshasa, tous aura déjà na chaudière na kata groupe ya WhatsApp. Ti 7h du matin, tous aura 2h du temps, il y a prière et puis chaque jour de 20h à 21h30 avant live ya Boutou, na sala kapé ba prière na groupe. OK. Donc on a traité ka bande ko bazali banda ba bazana lisungi bazana besoin de lisungi na Nzambe to sungi. Ba osoma ba kota numéro to ko afficher ba. Oui, ba o bazolinga ba kota sikoyo ozana besoin d'assistance, prière, tout ça ou bien consultation prophétique, numéro to ko tia comme ça va contacter numéro les na WhatsApp soit à contacter na WhatsApp ou bien à benga direct. OK. Il va pour conclure. Liloba na sambeli pona ba o nyonso jusque là oyo bazala ki na ba problème na kata ba vie na bango zamba lola otozo sala la musala o azali fidèle azali juste amona bino a localiser bino bisika bozali atako zala ki na maladie guérison et pesamela yo à l'instant même atako zala ki ozangi musala tika ete musala e fongwa melayo ozanga ki libala zo mafuta libala au nom de Jésus tika ete banzela na bino nyonso e fongwa mabino ba o bolanda ki mission oyo vie na bino ezala béni et par la même occasion nazo pambola paix équipe mobimba we ya minga na kati ya plateau il y a Maman Sainte Capache télévision en tout cas ba mbinga malam nzambe o tozo sala musala akoba toujours na ko sala bino pe bolam a continuer na ko battre la bino longue vie à vous
Pe loboko na nzambe ezala toujours na kati ya mabota na bino au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci en tout cas, apôtre Hervé. Merci. Prochainement, tu yambo sous na Capage Télévision pour na ba maté un peu ba message nous sous. Merci na ba onyo so balandi biso numéro ya Thomas Ezawana en tout cas bobengié vous en a besoin à soutenir église azo déménager place Azali vous en a besoin à couper ça pour la construction église en tout cas bobengi yemoko na numéro auto ko affiché wana pour sa prière partage en tout cas aza vraiment disponible. Merci na ba obalandi biso lelo bozo attendre ko partager ba émission bo commenter na se bobengi bo sa na Nzambe en tout cas Nzambe a posanga te ko pambola bino tokutani prochainement na numéro ya Sika. Bye. Capage TV. Capage TV.